Vice-premier ministre, MONUSCO na école Congo démocratique va signer mokanda pour que MONUSCO banda kolongwa. Bon, na mokanda yango mokolo yebani te nzoka nde mokonzi mboka alingi te MONUSCO banda kolongwa banda te melongwa yambo na suka ya mobu. Tokoloba nini mokolo ane kolandama? Na koloba boye koloba te ke mokolo yebani te tanga mukanda oyo to sinaki to tiaki nani signature ngai na madame Bintou okomona ekomami clairement discussion ezalite que mobimi nani retrait kobima ya MONUSCO il faut banda na décembre mais boyoka bandeko kobimelingo lobate obeti misapi boye nyonso esili minduki ebimi bato babimi babiro ekangami il faut kende malembe na ndenge ekoki po te ntango MONUSCO aza kobima na ndako porte efungwami basoda na biso na bapolisier na biso bakoti mpo mobulu ya kokota na kati te. Donc toyokanaki wana ezali clair koloba te ke date eyebani te wana eza lokuta ekomami nalingi mpe lisusu nayebisa bandeko keba kobima ya MONUSCO elingi oloba te ke bitumba esili. C'est très important. La sortie de la MONUSCO n'est pas la baguette magique, n'est pas le miracle qui fera que la guerre se terminera. Kobima ya MONUSCO elingi oloba boye lokola biso moko tomoni biso bana mboka que MONUSCO na ndenge azali pe mikonzi ya MONUSCO secrétaire général na madame Bintou balobi que MONUSCO azali na ndenge ya kobundisa pe ya kubengana armée rwandaise na M23 te bazana makoki te nde tolobi kotia loyenge kuna te population bamoni pasi MONUSCO alongwa muke totala pe tozwa makasi koleka pote makambo na biso sisa biso moko potala pe lolenge kani tokoki kosala na ONU na ndenge ya malamu na ndenge ete oyo kokaba biso parce que biso toza na lobani na mokumba ya kokengela mboka na biso na bandeko na biso lolenge kani tokosala na MONUSCO po makambo ezala malamu koleka basali déjà 24 ou 25 ans na mboka na biso eloko mboka malonga penza ya kosilisa makambo ezali te. Donc koloba te o balobaki MONUSCO akei bitumba ezali te bitumba kosila soki biso moko ndenge to bandi sikoyo na makasi na maso président Tshisekedi aza kosala na gouvernement to bandi kobundisa bato wana pe kobengana bango oyokaki makambo elekaki na zinga ya Goma ya pas longtemps bayaki na Goma mais bana na biso basoda babandi sikoyo makasi penza bango be monaki na bilili bato na bango be bakufaki babandi kokimaki voilà nde kosilisa donc koloba te ke date eyebani te wana eza lokuta na mokandango balobi ekosalama na bitapi misato makambo mosusu masima salama MONUSCO elongwa nango na côté ya ouest na côté ya sud na baka mosusu tomoni na bakamina tosala kasi lelo oyo na bitapi wana misato eza pe nini pe lelo tokomi wapi na bitapi wana misato bon boyebi likambo nisi esalamaka liboso makanisi ekoti na kati osali lolenge kani okosala toza kosala yango makambo oyo oyoki yo ndeko edi esango lobi tosinyaki na kasa moko toti maboko na biso. Donc étape ya liboso ezali ya kotala lolenge kani makambo ekosala programme ya mibale tokobanda décembre ezali sikoyo makambo tolobaki tobandi kosala yango na mozindo na yango po militaire bato MONUSCO babanda kokende ezala basoda ezala bato na bango basala na babiro wana toyokanaki deja tanga na mokanda wana tokobanda na esika ya Kivu wana bandi kosalema bitako bandi kosalema il faut ezala ngulungulu te tosali ti sanza misato eleki tobede yaka na MONUSCO na biso gouvernement makambo tosala est-ce que salami bien est-ce que eloko mosusu ya kobongisa po ezala malamu koleka ezali soki ezali totali na ndenge
ya kozwa ba solution parce que na ndenge na bisali bino ko bimisa ba soda ko se retirer ezalaka lokola kotambola ya bisengo te eza musala munene étape ya suka babimi tokoya kokuta liso de bon bato basiti babimi eloko ono etikali na oloba ezali étape ya libela c'est-à-dire na bamikozi ya bango ekotikala nyonso makambo esalemi donc étape ya liboso toza na étape wana koyeba loyeka tokosala ya mibale bato ya MONUSCO baza kobima ya misato kotala est-ce esili to esili te omoni donc il faut boyeba parce que ngai boyebi ngai bien ngai nazalaka moto ya koloba makambo apamba te po bato babetalaka maboko te soko tokebi te bakoseka biso baloba o balobaki boye babima tala makambo ndenge ekomi babandi kolelalela babandi kotala te wana il faut kozala na mayele kozala tolobaka na sens de responsabilité na sens ya réalisme soko osali boye te ekozala pasi mpe tokozwa soni donc bato bakoloba basali boye mpo na nini boye te il faut tosala ndenge moto nyonso aza na moye nasala asali 4 pas atelemi na nsima na tika eloko nini na liboso na okende ndenge nini epe acontinue bongo toloba nini lokola toyokai mokonzi ya mboka koloba ata na ONU ata na lisikulu ne ya mikolo eleki toloba na décembre ekozala tete MONUSCO elongwe mais ebandi nde kolongwa ndeko edi esango nayebi te eloko nini yo kolinga koloba ata yo so balobi na 10 heures il faut koma na ville osala miracle 10 heures molami na ville fo bima na ndako na yo oke koluka bus soki oza na mutuka okoti na mutuka obandi kokende olongwe IPN okomi na kitabo magasin okomi na boulevard ezaka ndenge wana te donc otia na mutia ya bakongolais makambo ya lokutaka ekozala ntongo le MONUSCO ebimi okei na Ituri baza lisusu te okei na Nord Kivu baza lisusu te wana eza makambo ya lokuta esika babimaki na Kasai mpe na Nord Katanga esalamaki bongo te wana ezali kokosa bato motuna bakosaka soki nazali lelo lobi wana makambo ekosila eza makambo ya lokuta nalobaka te il faut kopesa limemia epai bakongolais bato mingi baza na mayele na Congo eza bana mike basi mibali tutu batanga ebele koloba makambo lokola moto aza komonaka bato lokola bato ya pamba oyo na koloba bakondima même biso bato ya politike mingi bazakanisaka ndenge wana bakongolais baza na mayele te non eza kokosa toloba nini Congo à peu près yoka ngai nani bazali à peu près na oloba siko batikali en tout cas plus de 6000 wana basoda uzwi bacivile te mituka kiliki ndebisanga ndenge okosala mokolo moko nyonso ebimi yebisa ngai biloko eyaki eza koya pendant ces 25 ans di biloko mosusu ebandaki koya bato bazala koya bamosusu baza na basi personnel civil me okosa bato mpona oloba nono ntongo nakoyebisa bino janvier décembre bakei bango nyonso ti wana ezali vraiment makambo ya pamba bongo mbula matari ekolo Congo démocratique emilengelami mpona bokengi mpo uti oloba ngo sikoyo toloba nini MONUSCO ekei Congo lelo ekoki kozwa ndenge bokonzi mboka alobaki mpenza mokumba yango na maboko mpona bokengi mpe makambo mosusu bongo soko ozwi te ekozala ndenge yokanisi babota yo congolais balobotamaki ntina suka na yo kaka bato ya libanda nde bakozwa yo en charge esala mabongo te toza kobunda boyebi lolenge kani président akutaki armée na biso pasi baza komona abandonné formation te bakataki makambo nyonso ngai nazalaka na habitude ya kosala baprocès te moto aza na baqualité na ye na badefo na ye soki oye il faut zwa ocorriger et puis toza kokende yango wana président ntango aye asali makambo wana te baprocès tout ça mais il faut tolobaka même vérité président akuti abandi oyebi président asali mise en place ya armée bandai combien de fois plus de 2 fois c'est mpona kosala maso mpo bandeko na biso basoda bazala bien ordre kota administration militaire eza tutu ezala bien parce que oyebi tolobaka mingi kolonga na ndako na yo okoti na mosala ya soda okati tshele kolobi
na koboma po na mboka na kokufa po na mboka eza loko ma sécurité po bato to pesa bango lukumu trop so moto aza okuta na sola na nzela pesa ye lukumu président aza kobunda na uti koyebisa makambo esalamaki na nzinga ya Goma sikoyo ça fait 2 semaines soki toza komilengela te mais bato wana basi bakoti na Goma comprendre donc sikoyo toza kokende toza koba na musala ya kobongisa bapolisier basoda na biso po toza na ndenge ya kokengela mboka na biso population na biso biloko na biso bayibaka koboza na teke na kati ya constitution président akata chirekati soko tanga article 69 ya constitution nana azana mukumba ya kokengela mboka kosala maso makoki po biso tovanda bien ibanda ke pas président donc to ko vanda thème colonial so kaka bon libanda te po bato balobaka bango de bazwi défense bapesi bato ya libanda kobosana obosani ke depuis 60 nan tokoki kobela banguna te donc tokoki tokoka te il faut tozwa vi na biso makambo mboka na biso na maboko na biso mais président lobaki tango sololi a sali discours na ye na parlement c'est sikoyo na kanisi 2 semaines donc kuna wana vandanye côté diplomatique toza kubunda côté ya militaire toza kubunda côté ba policier toza kubunda tokokende il faut toza makona biso na mboka na biso moko batindami ya ekolo Amerika bauti koleka iza Rwanda na Kigali bakonzi babali za président Félix Tshisekedi ya RDC moninga na ye ya Rwanda ba pesi bilaka eti ba osala makasi po bakitisa bobendani kasi kaka lobi oyo bakonzi bampinga ekolo balobi soda nyonso ya ekolo Congo démocratique kokutama na masolo na ba FDLR akokangama opesa maitumbu toloba eza nini eza elembo to pe yango wana ebandi na wana to nini? Non, il faut toyokana merci na ndengo pesika mutu na wana toyokana boye parce que naza koyoka bilobalo ya bato ilingo loba te ke tondimi ko tosalaka yango te bato bayebi dossier bien bayebi ke banda Félix ayaki awa tobengani bato wana biso moko plus de 2-3 000 personnes au bazaki bato ya FDLR na ba famille na bango est-ce que boyokaka na mboka na biso to libana balobaka mutu songolo mutu pakala azali mokonzi ya ba FDLR azali wa boyokaka ke na Congo ezala na Kivu ezala na ba province mususu ka radio moko ezali ya ba FDLR boyebi ko ba mokonzi ya FDLR ezala kate wana ezali propagande ya président Kagame ya bato na ye pona kokosaka mokili mobimba pona kokosaka me bandeko na bango ya Rwanda parce que na mutu na bango ezali kokota na Congo kozwa biloko na biso ba richesse na biso konyokola bana Congo eza makambo ya lokuta mais lokola bato ya libanda mingi bandimaka lokuta wana pona ba intérêt na bango pote Congo etikala ndenge ezali bayibaka biso tolobi bon ok président alobi na chef d'état-major général Chiwewe makambo na lobaka zongela yango lisusu yebisa lisusu bandeko basoda ke mokolo na koyeba bokolo ba yebisa balobi mutu fulani mutu songolo azali soki na ba FDLR wana mokolo wana mutu anto to keina ye na justice ya ba moko basoda pona tobengaka haute trahison kolo ndikolo balokola mutateki mboka pona koloba na bato ba olomaka ba FDLR biso tozala problème te omoni président aza kozongela makambo oyo asi alobakala kasi boyebisa ye basoda na ye balongwa na Congo M23 na bango wana ezali te eza bango ba Rwandais kasi soki M23 bandeko bazali ba Congolais problème ezali te bazonga na mesa ya lisolo ya Nairobi po bazalaki kuna bo baza peza bandeko bayibike baza ba Congolais bazalaki na biso kaka tango ye
président ya Rwanda abendi bango alongoli bango na mesa ayeko tinda bango po baboma mboka na bango babimisa makambo nde bazalaki te bamosusu bazali na président Uhuru tosolaka na bango omoni donc bongo, il faut toyokana makambo wana très clairement bongo Washington ezobanga tomonaki Anthony Blinken secrétaire d'État koloba esengeli bangambo nyonso elongola basoda na ndelo azali kobanga te bitumba ezonga ekoma penza ezonga te mekoma kati na Rwanda na ekolo Congo démocratique mbala moko na ba Rwanda te na ba rebelle te na banini kar mbala moko yokanisi penza tina ya kobanga bitumba wana esalama mais ndeko na ngai tovandi nye na mboka na biso moto aye abandi koboma abandi kobeka na bandeko na biso na ba village na bango abandi koyeba biloko na biso alingi abibisa élection fo boyeba alingi makambo toza koyokanaka na bato ya communauté ya Afrique du Sud po aza kobanga trop bato wana baya alingi baoyo baza na ye batikala baoyo baza na ye oyebi bato tobengaki na côté ya Afrique de l'Est boyebi ndenge makambo eza koleka ye aza akoti na lopango na biso na est Bunangana Ruchuru tusala a poussé pe alinga kota na Goma bongo yo vandi yo congolais ya solo uvandi ezalaka te ozala mokonzi te yango tulubi ba jeune ba zalendo basali preuve ya nationalisme moko ya kusakana te omoni alors epa na biso bakonzi obande pa ya président Tshisekedi Tshilombo tokondima te yango na mona tobundaki po makambo balobaki boso baminduki te esilaki soki problème ezali ya kobanga etumba c'est pas na biso nde victime yo ozali victime yo moko nde oza komiboma esalamaka ndenge logique wana ezalaka wapi ngai moko victime nazali bourreau na ngai moko bobomi na ngai moko kaka ngai moko toyebisaki baninga ya libanda soki boza kobanga etumba kolekisa lere na yo epa na biso te kende pa ya président ya Rwanda atika makambo na ye azonga epa na ye na basoda na ye makambo ya kopesaka loboko kosimbaka M23 esila soki bato ya M23 balingi lisolo soki bazali ba congolais authentique ata toza kobundana oki yo kobandeko na yo te parce que même na esika bitumba ezali wana communauté nyonso bato na bango bakufaka bayo babenga na bandako na bango ezali tribu moko te nga oloba na bakapolele okomwana batusi bazali batusi congolais bautu congolais banande badani batribu baunde on chasse tout le monde alors soki oyo oza congolais yaka epa bakozi ya mboka na yo loba makambo oza na yango omoni donc par rapport oza koloba kobanga il faut ezala tokoloba lokuta te po biso toza kosala nyonso po todéfendre territoire na biso donc soko boza kobanga nalobaki na bato osolaki na bango même il n'y a pas nalobaki na français ministre des Affaires étrangères à France abengaki ngai il y a 2 jours non il y a 1 jour tosoli na téléphone pendant à peu près 30 minutes nasolaki na mokonzi ya Union européenne M. Borrell ya tele makambo ya libanda vice-président ya commission makambo wana tala yebisi bango kobanga na bino ezali ya solo parce que biso pe tokomitika te mais soko kobanga na bino ezali ya kobongisa koya epa na biso koya kisiste kende na Kigali bango pe bazosenga lokola Washington masolo mazala mbala moko kati na bino kati na Kinshasa na bakonzi ya Kigali tokoloba masolo ngo kuzonga
mokolo nini na mokuse penza po masolo na mokuse problème eza pa na biso te yo kobengana barwanda esika bazali te bazambien tuti na géographie na biso bango mpe batika biso ner c'est clair il faut kasi masolo nde ekidisaka matata oka te mais masolo il faut tosala lolenge kani masolo ekozala ya solo okoki kokota na lopango ya motu te oza kobongola mpe tosola na ye omona wapi wana eza komona biso bolole tokondima te fo bandeko na biso bazonga na bandako na bango mboka na biso bapaya boyo bayaki bakelela miduki na bango leta na biso ezonga kuna kelasi makambo nyonso ezala wana tokomi na situation normale olobi mokolo nini me yo oyebi te oyo oza mopanzi sango nakanisi mois de mai soki na mikosi union africaine bapesaki mokumba epai ya président ya Angola Lourenço mpona kosala maso makoki mpo te masolo entre Rwanda na Congo ezala na ndenge ya kozwa solution na makambo maso ezali na boyokana ezali te mpo tozonga na ndenge ya malamu ye aza kosala mosala na ye asalaki bomonaki bareunion tokɔtaka mingi na Angola lolenge ya kosala plan de paix ezali oyo ozwi makambo ya Nairobi na makambo ya Luanda donc okotuna mokonzi ya Angola oyo aza na mokumba ya dialogue ye ndaki koyeloba na yo ke a partir ya date boye akosala boye na boye epo na biso toza kosenga na bato nyonso yoka na silisa wana toza kosenga na bato nyonso dialogue ifo ezalaka na ndenge ya kosala application ya kosala makambo ezali na baplan de paix wana oyo naza korapele yo dialogue mosusu ezali te kaka eseka wana de solution mpo tosuki wana solution biso mosusu voilà. Matundu mingi, merci beaucoup monsieur le vice-premier ministre. Merci na ndenge opesi ngai tango ya kolimbola makambo tosalaki na MONUSCO mpe toza kosala na MONUSCO na sepeli mingi okombo ya gouvernement mpe ya bokonzi ya mboka naza kopesa yo merci mingi nzambe abatela yo oza mwana mboka tobunda ekosila nzambe atindaki biso tobanda bowumbu te eloba Patrice Lumumba na 1960 atindaki biso tobanda bowumbu te ntango banguna balobi na ye to babengani ye na gouvernement iladi nzambe atindaki biso tobanda bowumbu te ntango président Kasavubu a fait de révoquer ye okoyoka makambo wana mpe tolobaka biso nyonso tokotikala mowumbu te esalama te tobundi congolais nyonso kobanda bino bato ya presse mpo boza na lolenge ya koloba mingi. Voilà. Matundu mingi. Merci beaucoup. Vous m'avez vraiment accordé beaucoup de temps aujourd'hui. Merci. Merci. C'est moi plutôt. D'accord, merci. Allez.